Tiens, Rachel. Hein? Tiens, on va à la manège? Oui, merci. Ok, mon cœur, il n'y a pas de problème. Maman Néné à Koufa. Bana, il y a l'autre là. Bana. Ma bolette. Carré. Ma bolette. Avantage, hein? Na luka yote. Yaya histoire etikali. Ma bola welisa. Et pas ya Karine. Ma bolette. Aswane la Karine. O tiangai. Boyoke. A tiangai. Na sala ngope capture, je crois. Botu nanga le pire. Tala nenga ko welisa. Ma bolette. Nga no tia on a profité. Ma bolette tia jamais camarade na ye na profil. Mais ma bolette Nicolas sentiment. Ayoka lengi ya grâce mbisi. Akomo soane la. Ko soane sana ba camarade na ye. Ma bolette tanga na WhatsApp, na profil à WhatsApp. Pendant. D'accord? Mais ngai ma bolette. Nga no tia yo jamais na WhatsApp nanga. Kota na WhatsApp nanga siko. Na tie boss Abeda Chour. WhatsApp nanga na tia kaka ba boss. Kende na WhatsApp nanga ya profil nanga ya WhatsApp. Na tie boss Abeda Chour. D'accord? Soki na tie yaya, c'est que naza au CP là. D'accord? Nga na otia yote. Mais yo otia nga na WhatsApp. Otia jamais ba camarade non na profil à WhatsApp. Ba camarade non ba pesete. Ba camarade non ba pesete. Mais yo otia nga na WhatsApp pendant ba jour hein. Yaya otia nga na WhatsApp. D'accord? Kata la yo otia nga na profil à WhatsApp te pendant ba jour. D'accord? Kata la soki yo zala sankara na ngate. Kata la ya koloba na live ke nga nazala boya grâce te. Grâce mise à bano tindanga après nga na ye. Yo avant ya ko attaquer ba M23. Il faut benga nga na pesi yo maloba. Nga na pesi yo makamba koloba. D'accord? O salela nga. Yo pese la jour pe na saleloti. Yo pese la journée, yo avant au finga ba M23, o yenani na privé, nga na pesi yo maloba. Nga na pesi yo maloba. Yaya, ki sankara o sala ki sankara. Sale la pe ba camarade note. Ba camarade na bango sala ba ki sankara te. Et puis ma bolette. Ma bolette. Tu veux la glace? Ma bolette. Oui, je veux la glace. Ok, une minute, je te donne la glace. Ma bolette. Yo lobi makamba ba boss. Yo, ma bolette. O lobi makambo ya ba boss. Ma chérie. Ma bolette. Yo, o lobi makamba ba boss. Yo maintenant, o matara business class te. Ba boss na yo ba matako avion te. Donc yo ba boss na yo ba lali sako na hotel ba grande ba hotel ya minene te. Ma bolette yo ka o ba boss na nga ba salela nga. Ma bolette yo ka o ba boss na nga place ba tiaka nga kala ba boss na nga makambo ba salela nga fongola makutu oyoka. Omoni ba boss na nga ma chérie ba matanga ba business class. Omoni tina kenda Congo. Yaya na dépense ata 1 euro te. Billet ba sombelanga ba boss nanga. Omoni ba hotel na lalaka. Ba futela nga ba hotel. Yaya
oyebi bato tala non lo bana basi ya valeur hein non lo bana basi bakenda na Brazza boyebi hôtel Radisson mabole nga balalisa nga ba place yo ba olaliso te yo lala te non solo ba grande dame o bakenda Brazza boza awa ya Mariam Grâce et Bonja ya Mariam Grâce et Bonja ba grande dame ba fille à valeur mabole na biso place nga ba soki na ke Congo ma chérie au moins ba place nga na lalaka na bimisaka ta 1 euro te na explique maintenant ba boss nga so na ke Brazza yoka bien na lalaka na hôtel Radisson Fali Poupa lala akuna d'accord Fali Poupa aigle soka ke Brazza alala na hôtel Radisson na journée moko bafuta à 500 par jour 500 et à 5 étoiles ok ba boss na nga place baladi saranga soki nga na Brazza na tambola na ba jeep na ba garde du corps soki na Brazza d'accord wana ngai te ba boss na nga ponga na mwana musala ya PDG Willy Toka mobala bato mama Claudia Sassou na expliquer ba boss na nga yo pe roya ko expliquer ba boss na yo ok mais donc ngaso na ke Kinshasa so na ke Kibokolo News kata partout s'il te plaît so nga na ke Kinshasa boss na nga Abeda Show patron Bogos azwakanga en charge ba séjour ezate que na lalika 2 jours na rotana tete boss na nga Abeda Show azwaka ba séjour na nga nyoso en charge ata na kati 2 jours na kenani Brazza et tali yete donc ozana combien de jours na Congo 15 jours ba bloqué hôtel na rotana 15 jours yaya na keko sala tala na kende Brazza 3 jours et tali boss Abeda Show te d'accord bako kanganga 14 jours na rotana ba pesi 4000 balles 4000 dollars ngana lala ba futeli nga 4000 dollars poka ba tsanga na condition d'accord wana batenga na rotana place nga lala na Kinshasa ba boss na nga balalisa nga na rotana boss na nga Abeda Show ok soki na ke Brazza boss na nga PDG Willy Toka olalisa nga na Radisson ma chérie nga na ya réseaux sociaux boss na nga Willy Toka asombela ngai auditete boss na nga Willy Toka yo yebi auditete yo so mona ata ko mona na misu yo mona ta auditete na misu yo ko mona ta auditete o mona ngo yebi yango nga maintenant boss na nga yaya azwa 50,000 azwa 50,000 asombela nga auditete ya sika ba fongola tala boss na nga azwa 50,000 basombela nga auditete soko yebi vina nga te oye poto sika na expliquer yo auditete ba longoli ba sachet Kibokolo News auditete ba longoli ba sachet boss na nga sombela nga auditete mbala liboso d'accord boss na nga asombela nga 50,000 et puis ngai nana banda kuna Congo d'accord et puis ngai tango zomona nga ka boy na sa live ma chérie na tie chaînette à 5,000 euros na tie perrique ya 1,500 euros Karine nana volant nga wana likolo auditete mais tango muto omona nga boye boloba na live nde na tie perika mulai boye kaka na tie chaînette munene boye na kingo na zui auditete nga wana na ke concert ya Gaze Fabulous ya tango bato ba omona nani auditete ba moni chaînette ba moni meche mulai boye ezo yeba na kake
Yaya, na simba mi, na nzambe, mais na simba mi na ba boss. Ma chérie, awa olekate. Tant que tu as perika moulayi boy, na ken a concert à Gaz Fabulous, a moni nga na chenette à 5 000, yaya a moni nga na Audi TT à 30 000, Karine, mota moni nga na Audi TT na Colombo, yaya, na Colombo kaka, na teli papa Gucci, yaya, na katala, na gare Audi TT à 30 000, yaya mbala moko, ba moni nga boss. Bah, on présenté à Willy Etoka. On a présenté à Willy Etoka. D'accord? Na batkisi. On a quelqu'un na concert à Gaz Fabulous. Karine. Ndeka na tche perika moulayi boye. Yaya. Na kingo na tche chenette à 5 000. Yaya, je roule en carrosse. Na volant au lit tété. Oh, bah, on m'a pas à moutouté. Quand on a moutouté yango. Yaya audite telikolo a volo kande na boye na lipapa Gucci yaya na saka Versace muto mona ngaka mbala moko comprendre que fille yo soit mobali na ye ana mbongo soit ba prêtre ba soutenaka ye yaya mabole yaka au moins na mois de février na imeblanda kunanga na somba biloko tout ya sika tolo ba makamba 2025 na yebiso ba boss na ngai ya ko fongola makutu no au moins na 2025 na mois ya février na filmo ndaku nanga na immeuble ndaku ba table à manger yaya ngata ngana mwasi ya mbongo na sombi biloko tout ya sika kobanda na canapé ba meuble yaya ba table à manger na sombi nyonso ya sika na la kiso ba boss na nga wana kana mois de février ma chérie tu sais na dépenser combien pour équiper ndaku na nga kobanda salon na cuisine yaya na sombi fauteuil ya cuir et wuti Italie eye fauteuil ya cuir soki mwana vandi na fauteuil ya musuni ya cuir penze wuti Italie yaya mwana ofanda mwana za l'aise mwana heureuse yaya fauteuil na soko banda na ba fauteuil ba immeuble ba nyonso tout ba table à manger ma chérie na sombi yango ka na février ok na sombi yango na février ki bokolo news ya 2025 na mars na sombi kara 30 000 balles. Son a pesio dépense dans sala qui na dépense dans sala qui na février na mars. Non que de 60 000 euros. Ngana camarade no Karine. Yo na vie no déjà so simba 60 000 euros. Donc zuka dépense yo Karine yo kanga bien. Dépense ngana somba ki biloko ndaku na nga nyoso tout. Ozuna dépense ya car. Donc février na mars ba 2 mois on a sali dépense. Yaya na komi na 60 000 euros. OK? 60 000 euros. D'accord? Na camarade noté. Maintenant, au y a mois d'avril, ma chérie, grâce à la formation. Grâce à la formation. Grâce à la formation yanga. Et sa formation nanga. Et ça ba benga ngwa soko yebite, ba benga ngo formation payée. Na wuto futa 2000 et quelques euros. Yaya ondoki. Na matière d'argent, ma chérie, ondoki. Na ça la formation, ok? Je fais la formation. Babenga ngo formation payant. Formation payant. On a na fouti na mbongo nanga. Formation on a na fouti na mbongo nanga 2000 et quelques euros. Na avril 2000 euros. Yaya, oh boss. Yaya, formation 2000 et quelques euros. Formation, papa. 2000 et quelques euros. Formation autofuta, en avril. De ma poche. Formation payante. Et ça, dès qu'on va foutre l'eau dans l'état, formation payante. 2000 balles. Ma chérie, en matière d'argent,
na ba boss. D'accord? Ngai na telemi boy. Na boss nanga PDG Willy Toka bo bando compter. Maintenant ba notangolo maintenant ba boss ba sala ka ngana telema boy. Ma chérie, na voiture à 30 000. Bijou kaka na cheka bijou. Nana ba bijou ebele hein. Mais na lobi na cheka moko kana kingo mais 5 000. Na cheka bijou ka moko munene 5 000 yaya. Ma chérie, na tangelo ba boss nanga hein. Nana PDG Willy Toka. Mobile mama Claudia Sassou. Zelana melamai na tangelo ba boss nanga. Nana PDG Willy Toka. Nazana boss nanga na danke PDG Willy Toka. Mobile mama Claudia Sassou. Karine Yoka. Nana boss Abeda Chour. Soko ke na profil nanga omona na che boss na profil ya WhatsApp nanga boss Abeda Chour. Mutu o alalisa nga na rotana. Nga na olala na rotana. D'accord? Mutu alalisa nga na rotana boss nanga Abeda Chour. OK? O alalisa nga na rotana. Na yoku to boss Abeda Chour na alalisa na rotana te. Mais nga boss Abeda Chour akata penda 4000 balles. Pour nga na lala na rotana. Mais nga boss Abeda Chour akata 4000 na butu. Na koma na njili na 21h ba koma earning. Na koma njili 21h. Na 21h boss akata 4000. D'accord? Boss akata 4000 na 21h. Na koma na njili mbala moko hotel. Yo bébé devant nga. Na koma na njili na valise na nga mbala moko rotana. D'accord? Na 21 boss akata 4000. Yo basi ba katelo ata 2000 na 21h. Boss moko atiki pongi na ye. Boss moko atiki nani makambo na ye. Aye nani aluklo place akolala. Yo basalela yo. Boss Abeda Chour alalisa o wapi. Boss Abeda Chour afutela hotel place nini. Boss Karine wa mwana subalala. Subalala. OK? Wa bébé. Maintenant tangelo ba boss nanga. PDG Willy Toka. Boss Abeda Chour. Ba komi kombede hein. Non tangelo ba boss yanga. Nana boss choisi Matata. Le vénérable grand maître. Boss choisi Matata. Le vénérable grand maître choisi Matata. D'accord? Ngana yebi boss choisi Matata avant yo. Biso to abana poto. Yo za mutu a Congo. Boss choisi Matata a mutu a poto. Omoni ndaku boss choisi Matata fanda na poto. Na ndaku nanga 1 minute. Omoni soko yeba te. Omoni ka boss choisi Matata na poto place a somba ndaku. Na ndaku nanga 1 minute. D'accord? Donc, nana boss choisi Matata. OK? Nana boss Abeda Chour, nana PDG Willy Toka. Nazana boss Gilwando. Nota ngloba boss oba katela nga ba 10 000, oba katela nga ba monton. Nana boss Gilwando. Na ebisoka secret moko. Omoni photo inanga. Omoni photo nanga mutabimisa mbongo boss nanga Gilwando. Photo nanga. Omoni ka photo yo ngala vandela na ndako. Boss Gilwando. Abimisa penza 10 000 euros pona somba photo ya kwiro. Na bandeli bien boss Gilwando. Na benga boss ngamoko na benga boss na bi boss na ngina changer ba photo. Na ABC boss na ngina changer ba fauteuil. Na kosa likambute. Na yana vérité. Boss na ngina changer ba fauteuil. Boss Gilwando. Donc na yana vérité, na yaka na loba na boss Gilwando. Na loba ke ngai na ngina changer ba fauteuil. Lobi na tongo boss Gilwando atindela ngambonga ba fauteuil.
atindelanga mbongo ya ba fauteuil. D'accord? Donc, nana boss Gilwando, nana boss Abedachur, nana boss Théo Zambota. Boss ya Théo Zambota. Nana boss ya Théo Zambota. Karine, nana boss ya Théo Zambota. Nana boss Gilwando, nana boss ya Théo Zambota, nazana maman Amida Chature. Nana maman Amida Chature. Nana maman Amida Chature. Ma chérie, ma commis combien ba boss? Karine aussi na des live pourquoi oh yo tango lo banga lo barata Karine tu ko signaler live. D'accord? Tu ko signaler live Karine. Voilà. Donc Karine, nana ba boss. O ba sombela ba ndako na poto. PDG Willy Toka asombela ndako na poto. PDG Willy Toka asombela ndako na poto tongo na chaba locataire. PDG Willy Toka asombela ndako tongo na chaba locataire. Na propriétaire na poto. Omoni ndako na bandaka. Omoni ndako na oloba. Place bomo na kachawa. Omoni place na telemi awa. Omoni place na telemi awa. Place na fani na check canapé na nga. Place na check table à manger na nga. Place na telemi awa bomo na somba. OK? Na somba. Place bomo na oloba awa. Bomo place na oloba awa na somba tongo. Ya. Na yebi notaire 2 fois. Na somba tongo depuis. Kata na kota na ndako oyo. Omeka jour na kota na ndako oyo. Nazalaki na ni propriétaire te. Na somba ekoma ya nga. Place na omela mai. C'est pour ma fille. Na somba tongo. Yo vous signaler là pourquoi? Hein? Vous signaler là pourquoi? Ma bolé. Wa moi na bébé subalala. Na kala. Na kenda notaire 2 fois na poto. Na kenda notaire 2 fois na poto. Notaire na kenda 2 fois. Notaire 2 fois na poto. D'accord? Voilà. Bomo na tena umela awa. Bomo na tena mutabana ndaku na ye banaka. Bomo na tena umeli awa. Na beti combien d'années? 5 ans. Na beti combien d'années? So na fute la exemple. So na bana ko futa 1000 euros par mois. Na locataire. Na futa 1000 euros par mois. Exemple. C'est que na mbo bébé. Comment quand fait futa raté? Quand fait futa raté? Mais de toute façon, la net que ngai na futa andako 1000 euros par mois. C'est que na boss. C'est que na boss. Nana là. J'ai ça. Ya. Ma chérie. Yokanga. Fongola makutu no bien. Naka na mwana moko. Na lera kafte, OK? D'accord? Ata mwana nga ayebi mbonga kafte. Fongola makutu na yo.